Robino Mundibu côté la porte-parole ya maison mère. Bazo taxi au Pakistanais. Omoni ndena aboy. Na pe na makoki ya mutu musata porte-parole à groupe musuna kangi siepé. Akepe na pe prison to sambi pe akoti pe ba akepe na ba condamné pe. Et puis atana ba forme moko bo pe ya ke yoko sape mutu fo. Mais ba kan sarate ke to ka bazoba, ngana ko kan sana ba leader mususu. Leader penza pour ça la combo pe président et na kangisi pe yo. Ton état de droit papa. Ce leader atinda mutaloba. Dena banina ko porter chef plainte. To ke penana chef inde ko samba. Robino Zala clair. Ça peut arriver à tout le monde. Fali pour pas kangami. Chaîne moko étranger lobeli angote oza si ndenge yoza no kenda rapoto Fali pour pas bakangi. Mais Ken, voyons de l'autre côté Fali ça reste Fali. Fali il faut pas comparer comme ça. Fali voyons Fali c'est le drapeau pour les moments à Congo. Ceux qui combo on a Fali les ali sauter musique on a Fali les ali sauter nanu mutu moko congolais moko. Oh la tsibiso ke to mona ke a promettre après Fali to zana susciter azate. Pour le moment, ba frère na ba congolais, on a ça la raboué baké, na protéger Fali, na protéger Pebino. Mikolo Robino Mundibu l'artiste le plus beau de la République. Voilà. Faut pas que ça va. Polémique. On met ça dans la liturgie, on a la polémique. Je suis le plus beau de la République. Donc, tu la bataille exercice leader. Yona inon sibina ni azaki toko. Batu basa na ba commentaire. Yona inon sibina ni ago. Non, merci. C'est là, nani pena l'équipe ninga na kitoko yona inon. Merci Ken Pena. Je me répondre à ta question. On tourne à l'issacité. Vous comparez maintenant à Gezma ou Tété. Tena kena inon. Côté le Marisa inon. Merci. Bandeko Bobolingo, Yokelanga Eloko Oyo, KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ils spécialisés dans la distribution de boissons alcooliques, locola, whisky, champagne, vin, PMI Soussou, Bazali Koteka, boissons non alcoolisées, locola, coca, fanta, Ozamo Bimba. Zomi en l'île de France, Oyo bazali kosa la distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga, Ozamo Bimba. Benga bango na numéro Oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boisson alcoolique et non alcoolisée. Bango mo kakande ba mise na bango ba bimisa na ba wenge wana nde ba kotsanga pe loko mo bona mutu mo tanga ba le kaka DJ ye nini ngape na mise na niveau ya nini donc na beti na moni donc il déranger ko donc ba vie excusez donc za bana na bino moko mutu ba tshanga bo mena comprendre que na za 26 millions de vies na za pe mundi bo 18 dates na poto mangana ibinde ba corrompre payer de l'autre côté c'est corrompre na lungwa ya kenga moko sans soutien sans nini na bundi na musique si na kuma pisi so nazo mikomisa lelo succès na ngeza ka vona ngamoko sans featuring tilo na imana mutute bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki.
awa makambo ya okende koluka mai na bakantine eza te. Mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya Régie des Eaux ezali. Po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa, référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Ni c'est moi baisser le jabenganga abi tala kobuka na te kolanda ba aventure na tende ba fingaka yo tanto bima na papa chéri to betara mingi ba seben tanto bima libanda mboka oka papa chéri bimi libanda wani zanga te mission na tanga kombone te to betara mingi ba seben. Vous comprenez? Donc landa kutuma kamwana tele kinangai moko ya basoda na yo ndeko na biso shomi oyo Fabregas amemai na poto esali onde nini ke moko ya ressortissa ya mouvement oyo place toza akomi pe na doki wana ya ba complexe mo ya pamba Personne ne va pour dire, on dit qu'elle vient. Ailleurs, Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pelengi, soso ya Kotumba, ngulu ya Kotumba, poaso ya Kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta koneko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous soit. C'est nettement, ça n'est pas de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par les vôtres et co-présentée par Bayo Bolingara Ming Naza na Platona, Ken Piana Makizembene, Aïdor Bokwala, ensemble. Toyebonko Yambela Bino, l'ami intime de la propriété, Yemoko Robino Mundibus. Naïbika Torosola, concernant Maïnio, c'est que le sur la toile, n'a pas actualité n'a privé. Tikarana salué, Batozana Bango Poto, salué ensemble, Robino Mundi Poto, commencer bon communication. Bonjour Aïdor Bokwala. Valdi Tamboué. Bonjour Valdi Tamboué. Ensemble, bonjour Papa Chic. Ouais, bonjour Valdi, bonjour Aïdor, bonjour Ken Piana. Bonne santé. Ouais, ça va, tout est bien.
Non, linga, il y a pyramide inversée. Ken piana banda mituna, peut que ça sonne bien vraiment à ma soeur. Ok, merci Valdé Tamboué. Les lots vraiment tu es Solana, Robino Mundibou parce que Internet est à bouger moi mouké. Question d'angal bosso ezali, Robino Mundibou, ero le kaka na ba télévision. Pourquoi pas aux orateurs au Solana ba bureau na yo par rapport à ba propos oyo okenda ko bato comme mona comme na habitude lelo lekio lobi boy lobi ozongi ko senga pardon elo et pour ça yo okende ko contredire maloba na yo moko o lobaka na ba média. Bon, merci Ken. On a déjà monté à changer, mais sauf que ceux qui n'ont lobby le Kambumo, botam sont mal capté. Qu'on s'excuser, ils le pardon a été créé pour s'en servir. Donc s'il faut s'en servir, il faut s'en servir. Tant que mon temps aux mal capté, ou soit des propos non mon botenaki et dérangé. Donc tout ça, na ba émission to mesana ko loba pe na batangwa kalati. Soki tam suna beti libaku na émission boli misanga tout et tout donc ko s'excuser normal pour nangezaka. Ya normal mais arabement habitude et pas nangako. Robin Salemi et ko salima tam sumbala liboso par rapport à ba propos ya ba vena biso wenge. Donc ezalaki que j'étais mal compris et de mon côté na mona que non malgré encore ça analyse wana et je devais toujours protéger ma vie na biso wana baza ba vie baza ba icône na part na ngate mundi bunde na kwa ko exposer bango bongo tant na santai que non et voilà tout ça là na kwa ko exposer bango penza bongo te mais bango mo kakande ba mise na bango ba bimisa na ba wenge wana nde ba kotsanga pe loko mo bona mutu mo tant ba baleka ka DJ ye nini ngape na mise na niveau ya nini. Donc on a bien bêti na ngalo na moni pe kaka normal. Ozomona po mosoki muto tchenga na se ngape na kozana mpe na se mais na biki na zana niveau na te mais na beta nanu awa et puis total. Donc on a bêti na moni donc il déranger ko donc ba vie excuser donc ça bana na bino moko mutu ba tchanga bo mais na comprendre que na za 26 millions de vies na za pe mundi bo 18 dates na poto na pe munene donc na ko loba makambu moko boete nde na loba concernant ba bino concernant bino ba vie na nga wenge quoi. Je m'excuse, je suis désolé, je dois toujours vous protéger nde na protéger un peu artiste mususu. Merci beaucoup. Robin a demandé vos deuxième question ezali avant donc c'est la Valdé Tamboué micro. Na ocho soulever loko moko oza mutaba 26 millions de vies. Tu dis que na 21e 27. OK. 27, problème exact. Na 21e siècle tu dis unité de mesure ya ba artiste et ça ba nombre de vies. Tu dis que na kacha wenge wana tozo wenge en général bana nyonso babima mutana ba nombre de millions de vies aux otanga so ba 27 wana to mona ena noté. Lisolo ya dernier fils oyo jibena wera ba pesi héritier pété ana ba pesi héritier. Robino Mundibu ozape parmi ba ressortissant ya ba wenge wana. Osala makambo oyo ya minene pe oyo biso nyonso to santa etake mwana uta na maboko ya bayaya wenge. Est-ce que vous êtes d'accord héritier que nous a titre wana ya dernier fils ya ba wenge tandis que yepa utaka na wenge musique maison mère oyo uta oyo zo sala lelo honneur libanda mboka mobimba. Ngapo na ngai déjà ko héritier a mérité en aucun sans polémique a mérité ba éloge penza ya ba vie na wana. Parce que tout le monde écoute, il y a des problèmes, il y a des polémiques, il y a des comiques qui ça, via Ayambi, Azongissi, Azala qui présent, tant que ça concerne le stade, il était là présent pour nous soutenir la vie, avec le stade. N'empêche que non, c'est normal, vraiment c'est normal, parce que le monde a mis ce mot à Wengete, moi na moga bimana Wengete. Azala pembe na ba vie na biso na wenge na ndenge héritier azala ki na ba moment où ya ba prestation moment ya prestation ya concert na bango na stade donc azo mérité ba boa kele ba benga premier fils dernier fils ba benga nyonso ba benga quoi a mérité yango vraiment franchement et en plus ça pe ba na kati ya biso ba 27 millions ngo ye pas azape kaka azana banzembo zobeta voyager na bato azobeta pe ba concert donc azo moi je crois qu'il n'a pas un azo mérité
À toi, merci, Robino Mundibou. À chaque fois, tant qu'on martelé sur 27 millions. Et ça qui est la chanson Miss ou Miss. Et là, auto tcha, Kulumba na terrain, chanson Wapipé, ça type vraiment. Mais, au ça qui 27 millions na Miss ou Miss, les lots, au surtout talibien, aux abonnés na 2 700 000 vies na Kulumba. Pour na Robino Mundibou, et ça progression, to régression. Non, il y a progression. Il y a des places dans tout acquis, 27 millions. Style, on a payé un bateau le sauter. On a coupé ça fanatique. On a pas nanti. Si on a dedans, dedans obima. Il y a style où on a mis sur la mise. La vie est rappelée par rapport à style la musique au bêta. Donc on a des afro house, comme nigérien, comme sud-africain, on a Congo. Donc, il y a un moment où tu as pour garder toujours les fanatiques de Congo. Tu as Kulumba, le style Mongo, Tete, Bangala, ils ont mélangé. Donc, on a un single. Et le single est pesaka loko l'album. Il y a une stratégie, il y a une bêta qui kuna, bêta awa. Malgré que c'est le Congo, les 2 millions là c'est le Congo, les NZT c'est le Congo. Si on a une bêta sikoyo, international côté on a topé ça quand on a Kulumba et nini misu na misu afro house à côté afrobeat ndambo siko awa toujours pesa batu makamoko ba bon parce que est juste autant tout le cas koto to région en plus na kumisa kango po lelo oyo naza presque na loba seul jeune artiste oyo banzembo na ba télévision Kinshasa le cas après vraiment té. Vous comprenez? Banzembo nanga tout ça la succès ça la 1 ils ont censuré de 2 na ba o ils ont censuré té na mona ngo na ba télévision peza et le karaté ils ont ba chaîne sous ils ont ba chaîne câblée tout et tout on a compris un phénomène on a été mais bato bango ba pona bango ba lekisaka tongo midi poko ba tiaka wana soto kuti na YouTube boy yango te donc on a comprendre que donc il faut le malheur bon ils a tout malheur te na comprendre que non fanatique nan ba collection 10 millions de fois na télévision oko somba ba vie ça makamuni on somme soki fanatique alinga ka ota linga côté ngana na fanatique o linga nga o plaça nga et tout na je suis le seul jeune artiste o ba clip na talata na ba chaîne na bango na tout komona o banzembu na ngele ka rare très rare. C'est moment où on a monné l'équipe trop récemment et ça nzete. Pourquoi imaginer que nzembo nanga ils ont un smart ou bien un smart hit. Yeah, smart hit. Hein? Yeah. Yeah. Ils ont trop mama bongo. Mais si on a 10 meilleurs titres dans la sélection, on a mais tant que clip est le cas, le logo il y a smart hit. Vous comprenez? Donc on a l'occasion de comprendre fonctionnement côté on a compris mais ce qui na talibon tout ça comme musique fanatique de promotion pour la télé c'est l'argent aussi hein. Tant on a la télé c'est biso normalement na terme il y a musique est-ce que Gims va foutre à la télévision Gims ça fout à la télévision Dadju fout à la télévision Davido fout à la télévision je ne pense pas hein. Donc voilà, il faut total œuvre de sponsor Mbappé Sarabiso, biso pe bango pe ba s'inspirer ka biso pe to s'inspirer ka. Biso to roya ka te ke to bondela ka, l'église clip na ngazo salabo. Non c'est Dieu. Vous comprenez? Donc tant on a ça misu na misu avec à la censurer. Ils ont la top de top. Vous avez ba chaîne tout et zolé qui sango on a compris que non bazana ba onka bato bazaka soki mu pepe moko boeza bazana yo. Soki zate okomi ko futa. Moni donc, on a un système, on a un corromparaté. Payer de l'autre côté, c'est corrompre. Merci beaucoup, Robin Monibo. Premièrement, je vous félicite. On a tourné en Europe. Et surtout, on a eu l'occasion au monde, on a TV5 Monde. J'étais surpris, de dire la vérité. Et c'est le moment où on a retenu la question, la réponse au PSIKEN. Et puis, on a zongi si on a réponse au PSAKI, na TV5 Monde, émission Bayambaki, Obi. Bato ba sous-estimanga ba benganga ba DJ ba benganga ba boy et dans cette émission internationale bato batalaki yango réponse mon pesa obi ngai mutu obo mona lokola boy tal na se retrouver à on a TV5 Monde. Le message vous adressez aux artistes qui vous minimisent ou bien aux fanatiques to ba ibina no vision na hotel. Je suis le seul jeune Suna Bandela qui est le plus critiqué na baninga na ba jeune. Pona
Bah, je sais pas. Je suis le seul jeune le plus critiqué na baninga na ba jeune. Na ba musicien ba finga nga DJ. Na ba DJ tant musicien on finga DJ. DJ muto abeta la musique. Au moins na ba DJ msoupe ba zo finga nga li susu DJ. Au monde, on comprend. Où se retrouver? Voilà. On comprend. Donc, on a une période comme dit roi de répétition, roi de bien répéter à kaka. Mais ba musicien na bango ba répéter à kaka. Vous comprenez? Donc, bazo critiquer na eloko moko oyo, ba musicien bango ba soutenaka, ba sala rango pe. Vous comprenez? Roi des showcase, bazo critiquer na eloko moko oyo pe, ba musicien na bango pe, ba sala pe ka ba showcase. Tu beti tu zongi Kinshasa tu sauter Kinshasa tu kimba mongo likasi même pas Lubumbashi likasi mbala moko. Natika lo mona jamais muto a commenté sur événement wana auto sali na likasi. Tu comprends? Donc alors on émission on va s'adresser na nani? On va descendre ba musicien ou bien? Non, ça fait mal temps parce que ngai oyo bo sous-estime Maranaza on a TV5 monde. Ça va fouiller ba biloko wana news tout. Ezana ba patron ba chaîne. Ezana ba to wana news ba dire ba ebi ko changa na valeur na ngate. Babi ko tchanga na place on a mérité te ngana jeune pa liboso à longwe dans les néants na wongi musique à maison mère kala to ebaki mutu po simba po longa donc faut da okenda no ba poto ozongi oye nde ozana ba fanatique mais ngana pe na mutu prématuré mo ba bangela ki ke yé penza en tout cas yé penza comprendre mais na longwa il y a zéro na longwa ya kenga moko sans soutien, sans nini, na bundi, na musique, si na kuma pisi. So na zo miko misalelo, succès na ngeza aka vo na ngamoko, sans featuring. Ti lo na imana mutute. Ti lelo. Vous comprenez? Ti lo ka banzembo na nga wana yango mutu, imimanga ti na fanda na TV5 monde, ba reconnaître ba valeur, ba pesa nga ba valeur na nga au news tout. Donc au news na mérité en fait. Vous comprenez? Ya on a adressé qui message wana na ba frère nanga congolais bat musuta msupe un jour ba sous-estimer ndenge bat ba sous-estimer nga ba se décourager parce que nga soki na se décourager ki na ba tak nyonso nga na zwaka ebi ko yemba te faut chanter abeta na pe rumba totala. Moi je préfère 1000 fois qu'on m'appelle musicien. Non, moi je préfère 1000 fois qu'on m'appelle musicien et non un grand chanteur. On a un message au bateau. On a dit que partout, ma page va partager. Donc je préfère 1000 fois qu'on m'appelle musicien que grand chanteur. Très bien. Qu'on chanteur même pas, qu'on musicien. Parce que je... Na musique, moi ba étape belé na sala. Je sais composer. Je sais beta ba instrument. Je sais composer même de la musique, programmer. Je sais plein de choses dans la musique. Donc bato bakanisaka que non avoir kozala na belle voix ça suffit soit koyemba voix moko ya likolo yango komi oza yango ekotambusa na carrière na musika bakosaka. Moi avant tout je connais d'abord la musique. Yango mutu sala ke no Robino Mundibu azala ti lelo parce que kamisaka bato les gens sont juste étonnés. Oh ndeni makamne simba makamna simba parce que je sais faire d'abord kopona kosala choix ya musique. Comprendre? Et puis comme ça, la définition de la musique. La musique est là de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Juste, c'est la musique on a placé voix dans le cacao et au simba. Donc ça arrive mieux sur la musique. Oui, la critique na zwaka. Nzembo motina te. Et ça va kisi. Et ça va magie. Ma parole coûte un moté. Et yo kana boyo kana nzembo. Et lo kana longa coûte te. Mais zobeta. Mais tala lelo yo. Banzembo nyo se zobi. Ma ozomona ke ezanga ba parole. Et ça n'a encore bongo donc on comprend. Donc on a ça de l'autre côté muto OEP na ebi que na inspire ka ba jeune belé na ba vie belé. Donc message wana o na lobaki ezali pour transmettre na ba jeune artiste msusu ata ba sous-estimer yo yeba ko sepela na oyo nzambe achakati na yo pisalela yango kolanda no ba traqueur msusu te ba prédateur msusu. Merci Robino Mundibu. Autour de tout à l'heure que oza musicien ozali bourré de la potentialité belé sur le plan musical. Na royoka yo boto. Tu as ça moi rétrospection moké na quoi une émission mo sala kesika pour lobi. O bande ko zwa tamulai na phénomène Igwe de la forêt pour composer album. En tout cas, on a informé que c'est une préoccupation. Et les gens qui battent belé pour la réaction na bango, na ba commentaire na ba Facebook surtout bande on a vu sur fanatiques ya maison mère.
Mais une question, et so bimawana na nuance wana, oublie mon dit bandi carrière solo na yo. Yo moko des choses à bourrer na ba talent de zo esabiso. Pourquoi pas des gens composer des biso pas album moko au pesa ba fanatique na bonne musique. La musique d'aujourd'hui n'évolue pas comme la musique où il est qui le bière. Le to comme belé. Et puis na bato ba consommer la musique ba al sous na tenté. Toi na TikTok, toi na Instagram, toi na Facebook, les gens déjà na ba timing na bango. La voix mungongo nazana on a dit que non, eza voix nanga et bani da go fonctionner na musique ya Congo depuis 2010. Ba yo ka dia mungongo ko bino mundibu na wenge na longwe na bandi tilelo. Donc je suis déjà consommé. Vous comprenez? Les lots oyo ceux qui na sali album au moins ils ont l'album moko na ba featuring ba plusieurs collaborations pour tenir. Voilà, c'est clair. Après, on a belé album en 2021 ou 2022 21 ou au moins l'album na bango sali netiment marque. Baluki banganga baluki basé lancer bani non ils ont qui bonganga té. Si tu sais que non batibasi ba yokayo au pesa bato ba consommer en vrac qu'il souté yo moko mikundi lisusu ya mona ngata mfu na salaka na bimisi kulumba na pimi ata après 6 mois na yo tshela bato single moko bopo nazala toujours na bunga te nazala toujours na top nazala toujours na hit. Vous comprenez? Aujourd'hui lelo bimisi nga lokola artiste moko boye je mens c'est l'autre question na yo. Les talents ils ont bon côté na musique il y a ça l'album té mais je t'apprends aujourd'hui ceux qui ba autant d'artistes ou bazana hit bazana top ba bazo tourner lelo na Congo ba autant pe Robin Mundibu so ba tanga ba bien sûr oui ouais question nga de bimso menteur té et ça que Robin Mundibu ba biso vérité que asunga pe quelque part bon la la charité non na lobby na habite que na sunga moni siko de l'autre côté batou ba captara makambu et belé tolo ba bien na lobby nazwa chance ya kufanda moni batu musupe ba mibenga o ba biso nde tozaka ba chanter coulisses na vintone bazalate coulisses parce que coulisses nde la force à mutu hein coulisses nde force artiste tant to fan to ça na coulisses makambo ba bazo monate des places considération ezalaka on comprend arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class. Moi je sais que non concernant Weranson c'est me considérer parce qu'il connaît ma valeur. Weranson a joué na public à Kitaboé azunga na public pour mona nga na télévision na leka na okesa kaluji to beta ba guitare to embaka na okesa tutu kaluji abanda omona déjà tinda ka ba musicien vi na musika sika ayebi loko na oloba on comprend mutu akotsanga tinda ko ventoni vi musika sika petuana tona yaka bombo mwana nazo bunga yaka tijuma pitsango mani mutu moko luka siko bunga yaka limo siko aussi occasion ya komona yeye wana siko place batu ba musicien ba yo sala test
nga Vinso na longwa na podium na la zamba eza vérité muta boya ngwate Vinso na longwa nde bato ba sa ba tester a longwa kititi na se a olukanga. Vous comprenez? Hein? Donc na fanda kawa nga na ko nier jamais Vinso jamais parce que ba Vinso ba to ba no mona bangolo ba die ba nzambe donc wera bengi yo wera tangi kombo na yo. Vous comprenez? Eza mutu na mutu ana nde mutu muso yana ba kikalungu ba kiri ba ko tika na la zamba ba matisi mutu muso yana ndenga corruption muna menga na ya pena ya kenga moko ba moni ki toile moko boeza kuna Vinso na kititi azunga matsinga na podium premier test na sala bongo ba matsinga na podium na yembi après lobby ba combo changer ba liste changer na koki na ngate na moni lokola ah yo simba pena te donc de senga donc ba ekiri ba ndenge mo bonga musique na yekola na ngako mema bibi kirité musique nga na yekola d'abord musique nga na yekola te ko mema ba mo ba ko soutenir yo mema créer ba fanatique mo créer ba groupe mo ba zaka non 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 nga d'abord c'est la musique tant na moni geza moi bongo na bungi lisusu tant na bungi Vinso na bandi ko patrouiller lisusu comprendre si tant na yeko zonga allez Vinso na bandi ko luka ndeni fois garder nga makambo na ba tant na yeko zonga deuxième fois vina biso moko capitaine Alain Kazadi capitaine hein ouais aizanga lobi yo namoni ba no solo na Vinso na podium atiki podium kuna yeti abiyo zala maele Vinso na calculer yo mais a relaxango na miswa batu boete zala penza maele kubunga nduko bunga kana te babando krelenga ba soutien kana la zamba babando krelenga ba vérité na lobela batu te babando krelenga ba soutien baninde nini batu basimbanga ba encadranga Vinso na pesanga na danser alaxanga danse pesanga maître danseur mo travailler na alaxanga danse. Vous comprenez? Donc voilà. Donc ngane na boye eza ko tuteke na oloba maloba na ko changer maloba awa ya ko soigner. Vous monez ça ndeka. Te ezaka ndenge na lobela ka Vinso ne ndenge oyo pe na continue ko loba. Soki lelo oyo eza makamsu nde na yo comprendre que na télévision na ko loba ngote. Parce que ya ko lobe ba via wenge basila na kimukolo te. Déjà we raza na kacha ba via wenge. Ah? Ya ko lobi ba via wenge bakenda na succès tina kimukolo te. Et ça déjà manquement zo manquement na succès mais moi vous comprendre moi ndenge oyo ba énergie mo banda ko pesa yango te tozo mona peut-être lelo ndenge confia ke na succès wana ta soki na fanda na bango boye na ngana lobeza ki propreté ko lobango nde na télévision yango moni na na sima na bité. Je suis désolé de na lobaga na télévision mais sur la fin de na bango boy na fa na virambo na tourner ba vérité belé virambo ko fait l'omide na solene makambo belé na pona ko loba na buka na ngate et soit ka yo ndenge lelo mabe na ngande peut-être ba coulisses mususu o il faut za coulisses ngana yaka na ontam souti na télévision na lobi boy ki ka pe question na ngati et ça la repé passi ndenge Vierambo na minute azoleka ba via wenge na succès parce que tout le monde a Vierambo azozo ba contrat par-ci par-là succès za ka travail succès à travail on avait ça la repasse ndenge Vierambo azoleka ba vie et ngai muto azo la succès na âge ya mwana moketo na âge ya mukolo nga soki na ebika ke à travailler comment si je dois travailler pour na za pe nga pe na top. Merci beaucoup Robino Mundi butomoni wenge sali bloc basangani na kati ya bloc yana yo zate to moni bloc wana eza na bitumba beaucoup plus na fali popa tozo mona ngona ba émission chaque musicien wenge soki aye po ale quand même ba porte parole clash ezo za la mingi pas fali popa yo to moni ozala ka trop petit ya fali popa to moni ka ekiri ya wenge o sali bloc ba bomelio mama o azopema ba publier mama na ba TikTok Facebook mama akufi to moni oyo sala déclaration ok ko ça la vidéo na maman pour la ça batuke maman no akufa kité et loko ni nezozanga o s'arranger na ba kulutu na ya wenge bon ko s'arranger na ndenga na bango problème te parce que tout le monde ba bomelio maman zo pe manan non ba vie bango moko c'est so moni ba vie ba leki na télévision ba vie ndé ba bonga ba sa ba succès na bango wana yo so moni bango ba leki na télévision ko lo ba makamo bo contre Robino Mundibu et ça nango ka ndé bato ba limita ba sala ba polémique ba sepela kana polémique ozo mona ba sepela na polémique et puis voilà nga ndé na comprendre lelo na comprendre que na musique au Congo et puis
ata na ndenga ba journaliste ata na pe na ndenga ba fanatique bato ebele na komi nanga ko éviter parce que bato ebele ba na eloko perdre le souté bato ebele ba vivre ba na eloko perdre le souté ngai lelo na comprendre que na makambo ebele ya ko perdre na ko sa ba désarme sur la télévision te na ko komela bikomela na télévision te pour parce que naza na crédibilité ko protéger naza na famille naza na bana naza na ba naza bato ebele donc ba bataille elanga donc j'ai beaucoup à perdre les gens mona ata bino ba journaliste ko finga muto finga direct donc muto finga direct na yo mona ko analyser que muto quand tu te permets d'insulter comme ça tout ça la polémique ça de concurrence ah bango ba chaki stade biso pe to cheboe biso pe to kumti pe mutu na biso pe wana est normal mais ce comme ya ba ko finga na moko bondenge ezalaka en tout cas donc na meka ko analyser mais na on comprendre que donc mutu azana eloko ko perdre le soutien na vie inutile olanda ya ko memona libulu na ko memona shit na. Merci Robino Mundebo. Ba porte parole ba représentera image ni ba représenter image nani ba porte parole baza ba porte parole représente era le kana micro azoya ko représenter image azoya ko représenter chef na ya image ya kolo kese non porte parole bazaka na musique te baza na ba domaine mo nga tuni kaka mutu soki engagé porte parole et porte parole azo le kana micro valablement azo représenter azo défendre orchestre na président na ye na orchestre na OK azoya loba pe malobo président tinde aloba maloba msu président ko loba te ye moko pe a créé yango mais soki azui sanction te c'est que président sepeli na nalingi na poser la question moko en tout cas olimbisanga naza parmi bato bazala na matanga ya père na bino donc nayebi ki azali papa colonel colonel azalaki papa moko ya mwindu pe nozo santé ke congolais mais Robino Mundebo côté la ba porte parole ya maison mère bazo taxi au pakistanais ezanda ko uta ba sala ngone émission moko te plusieurs émissions Robino Mundebo identité nini opesaka oyaga test na wenge musique à maison mère eza identité na biso ba congolais ou bien ozaka na identité ba pakistanais moko boye o peut-être déjà mutapesa comment Mundebo o lelo na otamwa na ngo partout ezaka weranson on comprend ya on a besoin que nous naza les seuls jeunes oyo lelo oyo zomona ke bato ba se permettre aka ken dans tout ce qu'on fait il y a la spiritualité aussi hein. Moi je suis très intelligent omoni ndena aboye na pe na makoki ya mutu musata porter parole à groupe musuna kangi siepé akepe na pe prison to sambi pe akoti pe ba akepe na ba condamné pe et puis atana ba forme moko boye pe ya ke ko sape mutu faux mais ba kan sarate ke to ba zoba na mona tongo midi poko ndebe ba finga Fally Ipupa ba kan sarate ka zoba a comprenant spirituellement biso section to sala nzambe mutu apesaka biso yango toujours travailler et puis nzambe apesaka ezana ba limite moko boye na mokili to koma to ko franchir yango te to tika to ebi ke non nzambe mutu akofuta ye moi je travaille juste mais tozana ba makoki oyo to ko sape makamsusu ya okangisa be mbo bato belé parce que congolais bangaka na ko kangama so ba kangisi akangami souffrance wana akoti prison biminde e bangisa kapena congolais sikoyo bato ba pusanga na koma na niveau wana soki na komi na niveau na komo kangisa bato mbala moko na kiti kibonzambe longo komi ku faire souffrir bato komi ko zwa mbongo na yo o lelisa bato ba kanga pene loko na lobby na zana makoki ya bando kangisa ka bango wana pe o manquer pe to comme l'état de droit o bungi nzela en tout cas donc yo ba se permettre tangi na kombo na ngapenza azo finga surtout ko ozo comprendre azo finga eken sikoyo ngai jamais otio le monde ngana ba biloko na kangisa ba provoka nde ba provoka ngana ko kangisa na ba leader mususu leader penza pour sala combo pe président na kangisi pe yo to en état de droit papa ce leader atinda mutaloba dena bandina ko porter chef plainte to ke pena na chef inde ko samba na makoki wana parce que ba mettre avocat o ba zape conscient na Congo to ba homme conscient ba comme pe mo ebele mais moi ça to comme na niveau wana c'est la bénédiction qui part au côté na carte à distraction en fait moi na monsieur na auto loba note
moi j'ai beaucoup à perdre. Les autres, oyo batinda batuna bango ba finga, bana eloko ko perdre été. Bana eloko ko perdre été. Moi je sais que non. Moi je dois d'abord placer ma musique. OK. Musique ndé ko beta na bar, musique ndé ko pesa un contrat, musique ndé ko tsela ngambongo. Polémique té ba insulte té. Ngana lobaka ba vérité. Na ka période mo ba faire ba millions de vues. Ba boya yango, après yango muté et comme en actualité. Vous comprenez? Marambo belé pe na lobby awa mikolo nde na lobby ba popo na tenir ba boya yango mais un jour ezaka na mutu moko a opesa nga raison. Yango moni mikolo yo na les seuls jeunes artistes ba se permetaka ba finga. Mon mutu pe na télévision Zava na moi to surtout concret na moi les solo oyo okopesa biso identité na yo ozala mutu ekolo nino juste na za mutu Équateur na za 25% Moulouba, 25% belge. On a identité nanga. 25% Moulouba, 25% parce que belge. Papa, maman nanga mundeli wana bat bamona une belle femme, une belle dame que je salue, maman Tumba Gisèle. Papa wa beauté ya belge. Ngape moi si nanga pe ba tante nangai nana bande kopena ba mindele na Belgique. OK. Oza raison parce que ba belge ba boti trop na RDC. Ngape papa ya madame nanga pe za belge. Donc eza na nenga fote. Ndepe ba congolais ba bota pe belé na Europe na Belgique. Kota la siko yo. Bote za nango partout. OK, merci beaucoup. Merci Valdi na vitesse aux artistes. Aux artistes. Na ligne to mo Robin Mundibo. C'est depuis ça fait des jours avant-hier au bano sebiso libération ya Ferregola. Wazali grand frère na yo na Wenge. Na tele émission mo osala awa ya hotelema. Oloba peut-être na sur la toile pe kenda na ndenge moko boye ke Ferregola sogobimi faut longola ba kombo boye faut sala boye peut-être les gens avaient compris na ndenge na bango lelo Ferregola selon les news azali banda salon ndenge ton zoki news ya libération artiste Ferregola les padres bien très bien national lobaki na débit moi je ne peux pas soutenir malheur ya mutu. Comme ça, après posting, je suis, je soutiens. Peut-être, et ça, je crois que c'est la moto, c'est la moto publicité, peut-être c'est la bonne côté. Donc, il y a un moment de l'autre côté, tout le monde va poster, tout le monde va poster. On a ça déjà par raison pourquoi on a posté et puis na musique na pesa ba conseil on a mona qui faut na pesa. Mais je sais que non, le vieux il est conscient. Il dit que les propos on a tenu makamona loba qui est pena na place. Donc parce que tant que Nzembo ne qui toko regarde-moi. Nzembo il a capé bien. Na Nzembo msusu deux titres moi bimisa qui avant album et bimaboué. Avant regarde-moi après msusu. Après, regarde-moi en Nzembo Msoupé. Pyromane. Voilà. Vraiment, ce sont les Nzembo Mouya bien. Vous comprenez? Il y a des Nzembo bien. Et je ne pense pas, jour à Zagin studio, à Nzembo Ana, à Zagin Tourina Congolais. Quand je dis des Congolais, Bateau Bazara Pembe, l'état d'esprit congolais, flatteur. Je ne pense pas qu'il était avec eux. Je ne pense pas même un musicien, un groupe Naé, Ayago Baksata, à ta idée. Je ne pense pas. Je sais comment les choses évoluent ici au Congo en fait. Vous comprenez? Donc, il y a une lignée fois l'an. Tu sais, les jours où il était au studio, les jours où il composait ces deux chansons-là qu'on a parlé, il y a jour au fois améliorer la vie. Voilà. Donc, position à Zagin en jour. Position à Zagin en jour. On a comme conseil, oui. Moutaza quitté, Moutafingela ke Batoza quitté, Batflatter Bazala quitté. Donc, la position, parce que Nzembo Nde et Gobomba Moutou, Nzembo Nde Moutou Salara ke Moutou, donc Batbaza Nouka Naker. C'est moi, n'anticipez pas plus ça. Et ça rappelle moi Makanisno un jour de faire un featuring avec Ferregola. C'est un grand musicien, c'est un grand chanteur, c'est un grand musicien de mon pays. Et voilà, sa voix reste belle, elle m'aura bien. On pensera un jour ça en featuring. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, leader, on a posé la question par rapport à langage à Mikolo. Baya nyo surtout to landa baolo bababi
ba succès au bango ba salaka eza vraiment ba succès ba ko comparer on a ba succès na bino ya lelo ya internet ité to la ndeko na biso artiste ndenge aidor a poser question auto bi ma prison to moni biso moko ba image ndenge première image na ndenge abima prison mais to yo pesa mikolo moi raison muke par rapport ya papa Wemba sorti na ye parce que papa Wemba série ba kotara ba prison internet yango pesa la raté mais to moni sorti papa Wemba ezalaki pena population full mais ndeko na biso pena faire abimi a se retrouver ka ye moko na mutasimba ki téléphone na pour filmer balabala vide c'est tout le baba vie ba na raison ba succès à ça internet et l'équipe a succès à lelo ya internet. Tu sais Ken ça la clair tant à temps ezarana mu pepe nango ba période na période ezarana makam nango on se dit que biso lelo ba misan lelo ba comment sombela mba na peso ka exemple mon très typique misan lelo comme sombela mba mo bege misan kala zali pena ba kabela kae misan lelo pene comment donc faut bimisa somba pour muta o kabelo ate vous comprenez et musique à lelo quand les agis tam sous na o dénigrer kalaté mais on peut ça comme exemple quand les agis ba composer léo ba chanter ba embi et sali peke toke mais le comme vraiment yo moko bunda vous comprenez tandis dans tout ça 18 dates na poto ngamoko moniki eza na ndinga lelo batu pe bazoya pe plein vous comprenez artiste était parce que papa Wemba ezalaka pena plein couloir et tonda et ça les manettes festival moko boy bon est-ce que on a fait tout monde mututa yeko yambaye ngapo na ngai na monaki eza eti ngapende na kitara na aéroport na yaka na aéroport na leki incognito bat ba yaka yamba ngati et le but que na succès te eza ngamona boy ko pesa en plein na logo mobo on a moni apporter rien na carrière nanga ba tout tam suba ye wana tam suba ba désordre ba ko panza ba biloko batu et ko lata sous charge na mutu nanga ole na raisonner studio na beta musique na sana kipe makambo est important et ro memelanga tam susu et logo moko boy dépense on va comprendre il faut créer peu sous la polémique mo ba ko yamba et puis ba ko yamba et même sous la distraction mo boma bayaki et beta musique té musique il faut tika la musique vous comprenez donc on appelle ça comme exemple ça dépend mutu musu po mona kitina artiste c'est bien tout monaka kita na aéroport aye pe ba ko yamba ba tonde bien na aéroport ba sali ba carnaval a santi ba na quartier na bango ba master na bo mwana et tout ba tondi donc on a sangisa batu na Congo tout comme na Europe ils sont faisable so oza neti bakanga na poto so kaza 50 personnes na Belgique comme ça bon to kutana na Belgique nini ça s'appelle 200 personnes. Est-ce que star il faut senga batu ba kutana est-ce que star il faut senga batu ba kutana mais so ko monique de l'autre côté au monique on a besoin de soutien na bango tu demandes ba ko senga ya ko senga ya pe péché te na lingisko na tout na pe question moko na ndenga curiosité kaka. Pourquoi marambo ya artiste na biso ya arrestation ya artiste na biso faire ba chaîne ya communauté francophone net ba chaîne ya France au tout monde a boleka yo ti na TV5 pourquoi batikali ko lobela ngota na émission moko te ata na journal moko ya ba chaîne parce que moi je trouve yonde binonde bongo comme sango loko les a grave batunde balinga ba comme sango loko les a événement au moins de l'autre côté artiste et musicien kangami lobeza événement te ba ko kanga manga pe na to kanga ma 2 jours na censure na la pe 2 jours na cacho te tolongola nanu awa ke fali pas fali deuxième jour na ko kufa pe na prison Robino Mundi tozala sincère na batu ba landa biso fali pupa na France bakangi est-ce que ngaki eleka ndenge makambo eleki boy ça dépend mutu so ko sa batu na yeke na lingité botela on makelele te na lingeza la choté non ça la clair ça y est ça va aller je vais sortir c'est juste pour un mois Robino zala clair ça peut arriver à tout le monde fali pupa kangami chaîne moko étranger lobeli yango te oza sir ndenge yo oza no kendaka poto fali pupa bakangi mais Ken voyons de l'autre côté fali ça reste fali il faut pas comparer comme ça
Fali, voyons, Fali. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12D, OESA 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Pourquoi génération n'a pas Fali c'est le stade na Cameroun, Fali c'est le stade na Abidjan, Fali c'est Bercy, Fali c'est Hôtel Accor Arena, Fali c'est stade le 29 octobre, Fali c'est tout ça là Fali. Fali c'est l'album Tokos, Fali c'est tout, c'est tu comprends un peu? C'est quoi au quoi c'est Rebisoni na bato ba Hollanda biso. C'est que ba comparaison il faut to hein? To banaliser na so ba comparaison ça le mana. Non, ko chango te que non parce que ça na biso déjà que mutu na mutu azana ndenge oyo a ozula likamunae. Bon, ça ne veut pas dire parce que pour Zali champion, Zali maître et tout pour na kotondi sabatu, c'est rien. Faut à la l'aise. Pour na kotondi sabatu, c'est rien. Atalite akanda so akiti pe na poto bakangie, akobenga pe batu bae batondi pe basali pe ba polo. Basali pe donc c'est rien, il suffit quand on a bat balinga ka ba oyana bango ko ça ba démarche. Donc bah peut-être bango moko balinga qui la bongo te faut calmer, on veut pas ça et tout donc voilà. Et ça reste un grand musicien, Ferregoula ça reste un grand musicien. Il y a mboka na biso azana batu belo balinga kae, so ezalina batu fayi ba marcher pour naie, balinga ba marcher pour naie. Mais sauf que moi je reste na position na nga ke, je crois que non, ndenge bakanga ki attirer comme moi les sommes ndenga bimboy bozela omona a changer mon makamwe belé. En tout cas merci à Robino Mundibu. En tout cas au limitation est toujours enchaîné bramo ba question fallo pe mapema muke etana saluer Kulutu Alino Mokemo London. Robino Mundibu lelo o stobito sala pena analyse mo tout ane mokilizele o tambola. To mona kelelo Robino soki lelo bat ba comment taxer na mambe belé impoli orgueilleux prétentieux eza mingi polo belaka. Bola mon mingi ya Kulutu na Fali pe bato balingaka Fali pour paté bango ne bazoya na obongo mais yo moko en soi moi na wenge na ebité au sa réforme moto ça va naître pour na otala boye comment aloko na toujours vexer côté mususu au faire plaire côté mususu pourtant yo attaquer tant mususu bande ko na wenge au komisi Fali poupa c'est là où les bas blessent na été côté no gérango ne ngana kumisaka na sina lobango na kumisaka Congo, comme ça individu, la personne fallait pour pâter. Moi je sais protéger Mboka Nanga Congo. Na moto ya zope sango ba valeur. Fallait c'est le drapeau pour les moments à Congo. Ceux qui Combo on a fallu les aller sauter musique on a fallu les aller sauter. Na moto moko congolais moko. O la tibiso ke to mona ke a promettre après fallu to zana susciter azate. Pour les moments. Là c'est clair, nazaka ndé conscient. Na makambo na salaka. Je sais protéger l'artiste de mon pays. Mouto azo valoriser biso na makambo belé lelo en fait. Et puis mouto osala ke to bika. To liaka. To sumbila di kwanga ne ba. Mouto osala ke mbongo ekota na musique ya Congo. Lelo hein? Nandeni. Oh, mais soki lelo azaki te. Musique est bizarre. So azaki te ba star na biso na mboko penze linga eza pena ba whisky na ba Davidot. Ba société minene nyoso eza na mboko ba linga ba na ba bengisaka bango ba yaka bino bokena obeta ba lever les rideaux hein. Ko ça la blague était hein.
Bon, on a ba boy mutu ba ya kakawa et komi ba 5-6 mois 3-4 jeunes moko bo beta mo banzimbo na bino pour que ça moi lever les rideaux. Surtout moi Valère Otoza nango lelo parce qu'il est là. Parce que azali donc yango moninga ne na salaka ba frère nanga ba congolais on na salaka boy baké na protéger Afali na protéger pe bino. Okay. Très bien. Mais aujourd'hui, tu as eu la chance, il y a la collaboration avec Fally Ipupa, Neto Yoki, n'habite les Kindengenini. Non, mais s'il était na Ozonga, na Paris, vite fait, na moi 3 dates, mon robot pesa pour na showcase. Donc, tu as l'IS1, bah c'est na Zonga les chouchou. Donc, il les a dit tellement bien. Les saints pendant donc bassin na zonga les sous donc tous à la bongo le 19 le 19 donc il y a moi au cas tous au na les saints le 19 tous na les saints donc les saints à Paris na France donc na zonga kuna le quoi zakuna to profiter to continuer le sous projet na biswana donc ils ont déjà to yembi mais to ngana ça na studio moni bokatinga studio à travailler presque moi chaque jour na travailler. Donc moi maelo pe na zuya donc que nous na tokuta na poeza eze pa na nzembo eze ko ma nzembo na kata studio na eza pa ya travailler kama kambutu eza na maboko na donc na ozonga to ke to fungola sous plan total al sous tout travailler et puis tout banda projet clip. Les autres ont information mon les autres coûtent attendre sur Fally pour na projet ya bongo ba featuring ils étaient dans na tikulutu na mo ya banda le mo na lemba mo benga na ba téléphone faut les kanamanzele belé ya ba manager ya maison de production tout est verrouillé. Son habité quelles sont les difficultés rencontrées par Robin Mundibu pour coûter na Fally au coûter na face à face ya moto na moto mais beaucoup na niveau na collaboration. Mais nazamu Robin Mundibu asa tchana no boy na mboka we kanga na sala nzembo mobo o ekrakisa pe ba artiste belé 4 lettres. Je ne mon abeta 4 lettres bo sala ki a découvrir nga wana ba naza ba sala ngo ba challenge ba artiste belé yi passé la ngo challenge à l'époque. Donc après wana na yo ba tchana no boy ba misu na misu ay ko inviter nga na Bercy et tout donc facilité comment nango et puis après on a banzete ba kulumbe zo continuer kaka donc ils a par rapport à niveau penazat ils a été au pire petit la pire veut pas comme ça ka featuring non ils a que azana banzembo ne pe betaka to koteka surtout il y a tout ça les projets moko boye il y a ko gagner nga pe na gagner c'est un peu ça. Il y a la sauce au beau préparé pour Nabiso, compatriote Nabiso Nabité et vendi na rumba ou soit pas musique il est là. Jamais Nabiso jamais. Nous tout ça copalar. Tout ça copie et tam sabiso ba Afrique et tam sabiso ba bipai moi belé quoi. OK, voilà da tout ba mi banzembo ça ke ba tambola. Banzembo nini? Hein? Banzembo nini? Mise moi BC déjà benganga. Na bisa vérité la vérité mais c'est pas grave. Mise moi BC déjà benganga abi. Tala ko buka na te ko landa ba aventure na tende ba finga rayo. Tanto bima na papa chéri to beta mingi ba seben. Tanto bima libanda mboka oka papa chéri bimi libanda. Wani zanga te mission na tanga kombonete. To beta mingi ba seben. Vous comprenez? Donc, Landa Koutuma Kamwana télé Kinangai. La commissaire là qui est pardon. Ok, non, la question. Chaque fois que tu as le pan, on a tout à son si Kamoro Bozo préparé. Mais les lots, c'est comme si au Yoksibi sauté. En plus. Na préféré na que ça subilo kwa sikate pour ba jeune bébé bazo na lingi siko pe o expliquer biso moko ba soda na yo ndeko na biso shomi oyo Fabregas amema na poto ya ko monaki balaxi mikanda mo badoki bazui aza quand même moto oyo pe abima na maboko na yo bachana nuboye wana Kongo mobimbe fuka ma genou et ça le ndeni ni ke moko a ressortissa il y a mouvement oyo place toza a komi pe na doki bon tika olongola batu na mutu na bango keno États-Unis ou soit Europe to pays moko hors Afrique eza finalité à mokili na Europe bat balala libanda yo ebi
Tout ça, nous, en Europe. Au Big Nairobi, Baza, Balala, Libanda, Bazali, Bagalera. Mais à peine à Congo, Kinshasa, Jacques Bassa fout la rapalais, à Bourg la Moissinaba, n'a vivre. Vous comprenez? Donc, Kozwa, Douk, il y a Poto, Ngapo n'a Congo, musicien, patron, à ressembler la musicien à le pan. Ndependa donc, wana penda. Vous comprenez? Donc, wana ya ba complexe mo ya pas pamba. Na na Congo wa baza ba vivra bien. Patron a relaxé pena na sombeli mission au lopango la kisina ba mikanda ba inaugurer na Congo parce que na Congo ko vivre na Congo garantie à mutu eza lopango o vivre na lopango na yo o foute la raté chez toi soit na ba locataire na obaza ba futa mo fin de mozokota wana ebi ko na garantie voiture et kufaka mukanda délai les carapé ko beba po kanga miawa oza pe na poto o se retrouver clochard libando la libanda boulot ya te donc parce que tokenda na vitrine on a place banduma batanda na ba vitre on a pena ba kiol moko ba hôtel ba fia na ba string ka bo voilà donc ba pena na poto voilà on comprend. Et yo ibinga pe na lobango trop te a raison mama lobi et ça pendant ma bino bokenda na mte bokendeka te bokenda te bokendeka o va pena que tu doit ça pe na potoko de muto pena na poto ko ta pe vitrine te na ibi banzela ba vitrine na monte. Vous comprenez? Ngana tambola ngana na salle Europe na tourner Europe. OK. Na tourner na ke ba émission ba studio na de kana banzela na ba périphérie. Ngalo bika nzela vitrine sur les quatre. Na yebi ku vitrine na ngo tezala na pays ni na Belgique. Na Belgique. Tenga Belgique na 8 ans ko traîner mingi te na Belgique. Belgique na ke Belgique deux fois na ke kabasho na zongi. Malgré déranger mais na tout na question souka parce que na moni minute peut-être ba na poto ba mona tamzu do fini bango na Kinshasa ba shege bazali na poto pe ba fazer bazali donc voilà ezaka ke poto ezane paradis te poto pe ba toi soufara baza voilà donc soki yo zoko sa ba musicien zo fentara ba musicien moni bango tonela bo mikolo na laki ba musicien na payer 10 voitures na pesa ba musicien bo ba tande na laki bino na pesa bino 10 voitures ezaka na ko sabino ezaka ta beti maboko na ko sabino voiture eza garantie ko sinde bango donne ba beti maboko boko ko somba mutuka eza ko former musicien ko kosa musicien musicien sombela elupango OK wana nde na Congo na je ne pense pas que c'est Salema vous comprenez mais base la 10 voitures na bango ben oui na sala net na Congo mambo mituka na sala ko voice ba musicien na voice donc na bo musicien na ngani na ndenga zabo kwa ko traquer a traquer to tina bango likasi ya no fallait azobeta te na bino to utina bango likasi obi bazongi na ba combien stone mukendi bazongi na ba combien tamsu pe musicien moi kenda ki pe Europe ozonga bongo te de bango bazongi kana likasi wa utia kaka likasi na biso ke oro kende pe poto zui rien mais muto ke likasi azumbongo asungi pe famille bandi pe ba plan vie na donc to longo la batu OK complexe yake poto zali finalité ya makambo na mokili. Vous comprenez? Tu poses une question moko ya suka émission Sili. Vieux Louison Mbata, Serre Poli Lumumba, Joël Salambi, Batouaza vraiment ebele balandi sur ba sœur na Angel Musoli Makizembi ba Koko Arafat. Il y a un fallait pour pas bozala na chaque fois. Le 29 octobre na stade de Martyrs. Selon la température, il y a Maramboneng et Zokende. Est-ce que vous sentez qu'il fallait avoir ça, le résultat, ni au Satan? Il y a autant de ça. Autant de ça. Et à ça, on a zéro effort au salaire, autant de ça. Et tout le monde, on se plaint que ça, les mains, au monde, on a Côte d'Ivoire, Bakoya, on a Brazzaville, Bakoya, au monde, on a des stades, on a le bac et vous allez mélanger. Et ça, on a Mindele, on a étranger, d'ailleurs. Na invité des étrangers mususu bakota pour stade de Martyrs qui est stade Camagnola bato belé bakoluka ba profiter ba ya penza ndeko monaka bakoya bandeko nanga ba belge bakoya vous comprendre donc voilà quoi. Merci Robin Mondibo na yebi genga na toucher mon promosa très très important par rapport à l'artiste au moins lelo tant que bande ko betali kamo ya ba nombre de views mingi ba koma ko minimiser yango pour preuve nga na yebi il y a des gens au ba somba rapper ba views ça existe.
ou ba sala ba Google ADS peut zapper ma BPT ou ba booster rapper bazali mais on a plateforme mo boye o sala que musicien a se retrouver ils en a ba vente digitale ba Spotify ba streaming autobinga en anglais. Alors aujourd'hui Robino Mundibu se retrouve dans quelle position dans ba streaming parce que ça sika ozo sentir que na okota 100 francs na œuvre nanga na musique nanga tant ba classe ça ba classement na mona na tanga ba classement tout ba postaka na banini ngara tala na zanga te mais na Spotify apparemment aux elo yo beti ozo beta karatro ne longa na beta ma cete pour Spotify na pas français ça je m'appelle na rosomba muta rosomba yango a télécharger nzembo asombi yo na ba nini wana apparemment yo ozamingi ozama na ba vente oza trop te na ba vente ozamingi basé na ba view je sais pas c'est par rapport à management oza na bien ozali parce que ça yo est-ce que ba sombaka trop té en fait l'être sincère oza venani siko ba sombaka trop kolekanga numéro 1 c'est Fally Ipupa oza beaucoup plus streamé numéro 2 il y a des innocents bien zappé beaucoup plus streamé na bi numéro 2 té na ba sali pas ba Evro Bimisa na ba gaz maoute ba beaucoup plus streamé mingi en fait mingi moi nzembo za na succès mais a oza streamé trop té moi tout le monde a caisse héritier watana c'est comme si ba musicien bozo négliger mingi ba vente wana or que c'est très important aussi pour Nabi Moro je sais pas tu as raison na okende on a zaki na Paris na kenda giti na basasem na kenda ko landela na makambo ebele to bandi okende ba Europe ngo basika ko luka pe ko apprendre makambo ebele donc voilà donc to luka to landela côté wana pourquoi ça n'évolue pas. Merci. Deuxième chose rapidement anticipé. Namona aya na Kamurai. Azo snappé. Je sais pas sur les news wana. Et c'est l'Europe comme les bela mitou abatu. Est-ce que Robino aussi a cette vision de collaborer naba musicien ya libanda to benga international. Vision en ezali. Vous travaillez avec des managers, vous en producteurs ça rapidement. Ouais, anaya donc tout ça pendant pour parler pour la collaboration. Ok. Voilà. Et la vision on est allé en raté ça penza. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci Robino Nungibu. En dépit à ma camounonio, son dimanche aux Aranabiso pour tout échanger mon cas. En tout cas, merci na baignon sur la zone qui Bakou à la Bisso. Nabi que PDG Eric Mukweso, hein, Mokolo Maison Ephraim Matala. Mokolo Robino Nungibu, l'artiste le plus beau de la République. Voilà. Faut pas que ça aille. Ma polémique. On met ça dans la liturgie, on a la polémique. Je suis le plus beau de la République. Et tous les artistes. Nabi juste le cas, je suis le plus beau. Bon, bah, opinion, spécialement parce que dans la claire, excusez-moi, Valdi, c'est bien Zara. Mais toi qui pas papa. Ok. Non, la fin de secondes. Ils ont un article des Okomama, c'était hier. Na logo Okomi, l'artiste le plus beau de la République. Et les gens se sont posé des questions. Qu'est-ce qui vous a motivé de dire ça? Alors que tu as l'épée bazana na Congo ba musicien. On a retangé l'épée ba bogar. On a tikala koloba na télévision mongote ngana za bogar. Ngana mikumisi na kitoko na boy. Mais bat baleka na télévision ba finga nga kaka ta elongi na elongi mabe tala nini? Ba finga. Et dérange quoi? Tena taille dérangeant ngate so miyebi oyo zali o déranger na ni ozo pas so yo moko miyebi o taliban na oza na bango o tali mama na yo o tali racine famille na yo mo po mitali ozo comprendre on comprendre que oh donc c'est que bango ba ramena kande makambo yo na mitali oh naza élégant natara bien je suis beau mais pourquoi je n'ai jamais parlé de ça mais eux ils insultent donc c'est que bana loko moko bo ba mona kati nanga et dérangeaka ba kenaka na ngota mpona bi kinwa ndenga rezona ya kanisa nini ya kanisa kaza bongo mais yo loba te que yo za bongo kana annonce jamais que na za bongo yango ba yaka na ba insulte ozo comprendre ko finga ta mfeta physique ko finga ta ba kombo ba makambutu jeune ozo ba kombo donc ya ba licho ya ba ko finga na Congo akolekanga azaki yango motivé au skolo ba goza les plus beaux siko classer au contenu yango. Pardon? Tes opinions na yo net mutlo ko ngane na fandi bo olobanga artiste le plus vilain. T'es non le plus vilain t'es là. Oloba au classer nga Pardon? Au classé parmi les artistes. Dans le je suis l'artiste le plus beau.
de la République. Est-ce qu'on est au classé? Parmi les beaux artistes de la République. Hein? Parmi. Voilà, c'est l'IOP. Merci Aïda. On comprend? Merci. Que au déclassé ngate. Donc nazawana nga omona soki ba misu bazana courage à s'annoncer te babo na Congo pardon. Soki j'ai là pardon à répondre. C'est très important faut nous expliquer. Soki ba misusu bazabo babige bazaka bo ba na courage à s'annoncer te nga na s'annoncer. Comme on y a une difficulté même à déclasser nga. On comprend? Donc, merci. Toi, tu as un exercice leader. Il y en a une non civile dans les kitoko. Tu vas ça dans les commentaires. Il y en a une non civile dans les. Non, merci. C'est là. Nani pénal l'équipe n'inga la kitoko. Il y en a une non civile. Merci Ken Piana. Je me répondre à la question. Pour tourner à l'issacité. Pour selon Ken Amoni Gaëlora, innocent Malou Mendem Dada, on va le quitter pour faire selon Ken. Ken au BBC. Tu as terminé vers Adolphe Téléma. Tu es na Télémi quoi. Suite à ma programme, il y a Robin. Vous comparez maintenant à Gazma où était. Merci. Fils à Papa Blaise Mboukou, la passion mot extraterrestre, la bising et les événements. Merci à Anisi, tout l'américaine, Atika Rabisote, Olga Kabelo, madame. Olga Kabelo, la passion mbote. Junior Ramazani Itashima. PDG Eric Moukweso. Papa Firman, ma toto maman Yget Moulou, la passion mbote. Ya Bijou Mokanga John Kumasamba. Fondation Mondundu, Yannick Zonde. La passion mbote, c'est dit Liam Awemankoy. La bière internationale. En tout cas, l'invité est dans 20 ans, on va se faire vite. Quel artiste, mon frère, salutations à toi. Et puis, bon séjour à Kinshasa, au boss, c'est moment de Moleka. Stone Mukendi, Wetu, Stone Mukendi, Stone Mukendi. Aïbsaïnga, vraiment, félicitations. Stone Mukendi, Fabara, Stone Mukendi, le millionnaire, le multimillionnaire congolais. Stone Mukendi, Fondation Moubas. Fondation Moubas. Je suis désolé côté mon plateau ça rappelle bien je m'excuse. Fondation Moubas. Voilà, Fondation Moubas Stone Mukendi. Le patron Bogos Abed Achour, le patron des patrons Abed Achour. La PC Bambote. Donc na bosanité mon grand frère Ricky Sengel depuis Belgique. Guigui Palmi la Palmereux. Donc Bambote pas aux Ali. Architecte Géry Tansia. Fiston Boboli Eiffel. Donc Bambote pas aux Ali, mon grand frère Pascal Niembo, le défenseur des opprimés, il y a Sarandaya. Bambote vraiment trop, donc voilà quoi. Merci. Donc Nazongi pour Stone Mukendi. Mohamed Moleka. Maréchal Souveillé ça, restaurant Yolo, en tout cas on a passé une notion Mbote, connaissez que vos amis, ma magie de Londres, toi Ken Piana, Fondation Mulundu. En tout cas on a peine à ce que ça va na Z Kiri, Véro Kiri, Fondation Mulundu, Yannick Zonde, en tout cas. Koko Arafati Makizembe, Joël Salambi, Vieux Luison Mbata, Vieux Guy Kingombe, patron mon concert tellement au Guy Kingombe. En tout cas, Guy Kingombe, mon vieux Nalboumasi. Merci. Personne m'a conduit, on est quel bien. Ailleurs, Fali on va te là qui a donc m'a envoyé que le bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City.